Otalanga. Otalo. Ezayo. Non mono bien ngai. Bandeko bakoyeba ote frère Gabimba no liboso le canal nazarien. Nous sommes passés sur toujours à l'église. Mais ayant un peu de distraction, parce que la Bible dit le corps est faible mais l'esprit est bien disposé. Tout se réservé pour tout bakabela ki liboma. Yo ningi to banobela liboma to moi trouble kaka. Tu es qui alors? Après d'abord. Et notre Seigneur, nous te disons merci pour ta meilleure beauté et merveille. Tu m'as accordé, tu m'as donné cette opportunité pour causer avec cette journaliste. Naningi mkono to yako zoya na image wana. Toujours continuer dans frère Gabi. Ezalaki nini comme la kyo. Kenda itina mai mobo ichola ga ibal mobo munene nakata village wana epata tinanga. Tukina vya ba 18 na mai wana pokwa tukindaki tusuke to sukola. Ba onyeso babimi nakata mai na tikalinga moko bazali liboso nanga mandola na wana sima. Ulana nazola na bango na sima noki moto moko abetinga mbata na mukongo. Kozonga tozenda ko na mabutu sana papa. Yesu makasi. Bandiko beta bato ko saba des autres mobwe. Loba biloba loba kupanza biloko. Et pendant que maman Tiffany qui n'a pas filmé nga ko sana nga émission na to nazali na malade wana izalaki ngaite. Izalaki nan. Il me touche comme ça sur le corps. Il a dit maintenant aujourd'hui j'étais vraiment heureuse et impentable. Donc au petit kenga ba démon na sana ba émission yo keyo. Mais kolanda yo na émission ano lobaki na ngai. C'est que ba démon ba kusenga. C'est pas quoi ça qui yo. Pozali ngate mutu na ndo solana. Cholingo pesa nga ba biz. Nazalaki vraiment liboma. La émission est belée, à l'andara tout ça, donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé, les Nazaréens, parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en bâté. Moi, ce que je vous demanderais, enfin, ce que je souhaiterais, Eza Karake, Bokine Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Mabe Nzambe zawa piso kito kote libino boui na banda kupoto episabino bonjour shalom et soyez vraiment le bienvenu sur nazareantv.com les Nazaréens Kinshasa. Naïbe te boza tellement ébélé pour na kolanda chaîne nabino na rubrique oyo to bongse bino mikolo yo eza tellement ébélé témoignage biska bat ba mo loboko na Nzambe ba expérimenter makamna moyini satana babeta kamisu pai te ata ko baké côté mususu po eya elengi bazongela la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste députique po babeta masolango ndenge zaki avec des preuves à l'appui. Aujourd'hui, je reçois après frère Baby, je reçois pour vous un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. Il s'appelle le frère Gabi. Le frère Gabi, avant que je puisse lui saluer, avant de saluer le frère Gabi, je demande à la régie, il est déjà là, de nous balancer un cantique du trône, de l'album Trône. Et on se retrouve tout juste après Alain Kiakala. Hallelujah.
La maison House of Pop et les Nazaréens TV présentent la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokoa, en concert live. Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel. Je vous invite déjà, c'est samedi 24 août à Wana Village Temba. Avec comme invité le frère Paul Bakenda, Maman Godé Bondembe. Nous serons au village Temba avec notre sœur Tiffany. Cette célébration est un concert humanitaire avec l'idée de soutenir les orphelins. Participation $5. Justement pour redonner ce sourire à cet enfant qui pleure quelque part. C'est $5 seulement. Mais vous êtes pas obligé de vous limiter là, vous pouvez emmener plus que ce que vous possédez. Avec comme thème célébration autour du trône. Torozalana pona koyemba. Kembo alléluia. Hosanna na Yahweh lele. Lieu de vente des billets. Église Cité Bethel Centrale, Limité, Première rue, Village Temba, référence rond-point, Forescom, Silhouette Télévision et les bureaux de Nazaréens situés sur l'avenue Kassavoubou. Numéro de contact plus 243 89 68 38 025. Merci, que Dieu vous bénisse. Tout est possible à celui qui croit, rien n'est impossible à Dieu. Encore une fois de plus, merci Alain Kiakala de nous avoir balancé cet élément qui nous a beaucoup marqué et édifié. Le 24 août, à ne pas oublier, venez vraiment nombreux dans ces concerts humanitaires qui va se tenir lieu au village Timba na rond-point Forest comme wana soko kitika na poste au Koti au Poussani au Tuni village Temba bakolakisa ko mona pe banderole les awana $5 pour aider les orphelins. Participation na yo $5. Nous serons là avec les artistes le papa Henri Akozala, le pasteur Henri Moulaja, le frère Billy Bilomba, Mama Godé Bondembe, la sœur Trina Foukiaou, frère Paul Bakenda et le pasteur David Junior. Maman Betty Kokolea, je sais que tu seras là. Et maman Betty Kokolea, nous serons là en esprit comme Balbaka, loin de Dieu mais près du cœur. Et avec Papa Deo, nous vous saluons. Papa Guy là-bas, la Nazo et Bissayo, avant fêté 10 ans. 10 ans à mariage. Bête la biso tour le 24 août. Ce que Betty a maman Lauriane Boye. Tant bozong le 31 août, nga na ye poto fêter la bino 10 ans. Il y a un anniversaire to signé contrat bon. Ce boye ka le 24. Bozongi. Ngamba la moko le 31 puis na ye Afrique du Sud et puis na zongi. C'est juste l'ambiance de cette émission avec Marlène Bouilly de Big Saltation. Naïkab, que le Seigneur te bénisse depuis les États-Unis. Et maman Betty Wani en Belgique. Shalom, frère Gabi. Shalom, maman Tiffany. Bonne santé. C'était bien. Frère Gabi, où est-ce que tu es naïf, maman Bimba naïf. Oh, vous êtes mis sur ce point. Tu es notalo. Otalanga. Oui. Otalanga. Notalo. Ezayo. Non, mon bien, naïf. Bandeko bakoye baote, frère Gabi. Mba non, le boussou le canal Nazarien. C'est dans les cas déjà, mais ça fait longtemps. Les qui me collent belé vraiment. Ozayo basouté, hein? Tu n'as pas souhaité. Est-ce que surtout tu as l'image moi et c'est surtout il salon mato il salon passe. Il salon pas cité, il salon bien. Ok, Tokomekato Lukayango Alain Kiakala, si vraiment tu es le réalisateur de cette émission de Les Nazaréens, si réellement tu es le beau-gard de Les Nazaréens, si vraiment tu es enfant de Dieu, aussi, quatre bransards de Babinga Kayo, Lukelanga image ya frère Gabi, tout l'exabandeko, bako se souvenir qui est le frère Gabi. Alain Kiakala, à vous. Tu es qui alors? Après d'abord. Et notre Seigneur, nous te disons merci pour ta meilleure beauté et merveille. Tu m'as accordé, tu m'as donné cette opportunité pour causer avec cette journaliste. Dieu, et que le Saint-Esprit parle à travers nous, à tous ceux que nous devons causer. Amen. Amen. Est-ce que tu as bien prié? Correctement. Qui t'a dit que tu as prié correctement? Et je sens moi-même ce que j'avais prié. Ndeko Gabriel, bonjour Ndeko Gabriel. Bonjour maman Nangaï. Bonne santé. Santé malam. Nini comme la kio. Et merci à Ndeko Nanga Nakoloba ete. Mo simba micro. Nakoloba. Hey, à l'aise. Simba micro.
nakoloba ete nzambe oyo tosambelaka na nzambe oyo toyokaka na sango aza nzambe ka moko te mais eza bato mosusu baselaka banzambe oyo bakufa banzambe oyo bakoko na bango banzambe oyo ezanga kotina te bena me nakobeta lisolo vi na nga mpo yo ekosala opasi mpo nga moko nakokolela nango me nakolela te tandisika nzambe asali j'étais na mboka ya Angola pendant 12 ans nazalaki na mama na papa na biso elongo place moko tobandi kosala musala e akendaki kokata bilanga na zamba na Angola nyoka moko ebimelaki peswaki na lokolo pe papa kufaki après daki bombo na ye to mona kutu bembe na été et ça m'a choqué et ça l'a qui pris le temps to s'évoluer sous-souté to vana ki bongo pour raisonner que baboti pe famille na biso bazana loja et nakendaki na loja pona kotala famille pe libota ou ya mama pe ya papa tango nakomaki kuna ya quelqu'un o memaki nga côté ya mai o basukolaka mai na bango po kuna bapope ezala te moko boyebi na mboka nde ezalaka mama bulu mai o batiola bari mai moko pe tozosukola na ndeko moko boye abendinga na baboko pa tsenga na kata mai wana tango na bimi mbala moko liboma et j'avais souffrir na kata liboma na obika te to tamboli bisike bele bien aimé na ebisio bisika onga na kota peut-être yo kotika lo kota ngote bisika o basimbanga peut-être yo kotika yo simbango te mais na mon évolution pe lo comment te salemelanga mais tandis que on a coûté na l'homme de Dieu et on appelle le Timothée et quartier Massina na fille de Kinshasa et Ariata Kinga pe apesa Kinga conseil Zinaye pe apesa Kinga jeune une semaine après une semaine il avait prié pour moi et j'étais guéri. Pardon, il y a Ndego Gabriel hein. Oui. Ndego Gabriel ngina tuni uzaki bomandenge ne zoe bake okutana kinaye ozo reconnaître ba makamwana ni surtout. Et tandis que bato babetela pe ba photo na mona kiango alors ne yaki na yaki ko reconnaître que nazala ki liboma. C'était moko o ya bi makambo oyo pe assemblea malamu pona batu yaki pe amaki biso pa pasteur Timothée apesa kinga orientation pesa kinga ba jeune prière tolandela kiango malamu et dans l'année passée après des semaines abondeli pona ngana se retrouver mamuke et je commence à pleurer dans les boutou mobimba parce que tu commences à me conseiller tu commences à me conseiller il m'a conseillé trop je te pleurais na lela ki boutou mobimba tandis que na ya tout ko retrouver kenga na zala ki liboma ba yo la kisanga ba photo ba betinga histoire comment j'étais souffert pendant 2 ans na malade liboma alors c'est pourquoi na linga ki na témoigner parce que bien aimé na pas bisayo que yo o souffrir kolekanga peut-être nga 12 ans yo ko za 30 ans 40 ans mais nzambe wana asukite nzambe o asali pona nga ko salela yo mais eloko na beta na yo 7 ans nini kima mbango na quartier na Massina Zelana Gabriel Zelana Kimi. Merci beaucoup, que le Seigneur nous bénisse, frère Gabi. Oui. Bolandi wana bandeko babolingo frère Gabi azali moto oyo a lekanaki pendant que mutune bandaki ko sala bien te to se réserver pour to bakabela ki liboma. Yo ningi to banu bela liboma to moi trouble kaka. Te liboma to baka liboma. To baka liboma. Oui, liboma. Voilà frère Gabi abela ki liboma soki ya solo ezaye aibisa biso na mukia témoigner comment est-ce que abela ki liboma na ningi mkono to yako zwa na image wana toujours continuer na frère Gabi ezalaki nini komelaki. OK, merci maman Tiffany. Nzambe azanzamba bolingo pe ayebi bato o bayebi ngai nabotamaki na Kinshasa e kobotama na Kinshasa batindaki nga na intérieur na kende kotanga ipatati na biso mo na village moboy village wana yeba suku mo na ngote po ça fait longtemps comment na kende na nga kotanga kuna niveau ya 6e primaire batinda nga kuna pa parents nanga na kenda kuna c'était le jour moboy na pourquoi badninga moboy ya village jana ba ki kozwanga o to kende kosukula na mai bazwaki nga tokenda itina mai moboy chola ga ibal moboy munene nakata village wana ipata tinanga tokenda vers ba 18 na mai wana pourquoi tokendaki tosisi sukola baonyo so babimi na kata mai na tikalinga moko lenga mai lekita mai chola ga za muzino makasi na onaje na osaka na kata mai
Faut que bimato kende. Ate boza na sisa usukola, ma ne espèce nga bina posa usukola. Na bimi na tika mwa sima po ba ba imali boso na mai balati bilamba. Babandi ko bima. Nga bimi na reta na balati bilamba. Batika mwa espace ba makei na bandi ko landa bango. Nzela na zamba mo boy. Ba bazali liboso na nga mandola na na sima. Ulanda nazola na bango na sima. Naki moto moko betinga mbata na mukongo. Niva village na nzela mai wana. Betinga mbata. Na tele na sima na moni mutu moti. Elo ne komelinga muta betinga mbata na moni ete mutu azape na sima na ngati. La kibe benate, zape na normal. Akotipe nzela na nga, akotipe okende. Tita koma na ndaku, tata tuninga, uti ape no to sona baninga na nga. Esinga bilope na ali na nga bien. Je vais vers 19h. Nale biloko na lali. Toko na lali. Itongo nango na sukoli pe bien na kena classe na zongi. Vers 18h na ki malili makasi na nzoto. Nebisi tati na zoka malili makasi na nzoto. Boka malili, za faire pomti, za faire côté. Na wa posa vendre premier moto. Ya ba vers ba poko bandolamba, abenga ya vendre premier moto, na vendre premier moto wana. Voilà nangana fanya na pembe ya moto bandolamba micro pardon yaya bandolamba pusang mama bandolamba na miyoki malili makasi na nzoto na bandi soko yeba isute na kina mbamona ndaku na lali tata landinga ba yo ba zoyoka malili okay soko lala ndaku comment ya ovana ka pembe ya moto na zongi susu e na momana wakenda wala musangana so na kata la musinga ya ko vana pembe na moto na bandai ko yeba mpina lisusu te na bandi ko ganga ka wana pani pini na vana pembe na moto bandi ko ganga ko baloba bio malaria tata mana sat ngo bezaki na village wana pembe batali talinga de sa kisimo ba calmant banini bakisa pongi ba pesa ba malaria na ba pesinga na kepe ko se reposer na lali to na lali bala musinga balinga biloko kolia nomo kala na film mo boye no biloko te balinga biloko na bandi kolia ezala ki sunga ite nazo kana na film no ba pendile ko moti bandi kolia ulia mo boye pendake ya motaliboma le biloko mbang na sisi biloko wana tata moni sispe mo nazala boye te na kepe na satre parce que l'examen peut ser ba kismo ba calmant mais so sanité ninga zoliela do ezaité babengi maman au niveau Kinshasa ba yebisi bango ote beaucoup de gens selo na satra natale bien ezanini bazongi sukuna batalinga pesa suka bakisi ba pesa kinga liboso na meli susu na zongi na bia ka lisusu te bakena na église mo boye o batesa ba no sambela église mo boka église de réveil bakena ngakuna papa pasteur mo bazala ki wana asambeli linga lobi mo no wazobe malaria te elo mo te mais eza niveau ya mai bakenda osukula ba bebete pe le sola mai te ko tikendo sola te mais yemo amwena ndenge na ye ndenge nsambi na ye abi tango bakende na mai ya quelqu'un o alandaki bango environnement na ana amona selo ni kati na ye donc akenda obebisi na nzela mai bakenda osukula nobia na mitsana na zebe sur loko monte na biye baté parce que zala ki na mibiti tata bandi kolela mwana bato ayaki kotanga na village na imana bato te na balaka na village comment baka vie mwana bato opesa ngambo bona boy parce que oui o bapesa ngambo basali loko wana asambeli ngapi na zuma kima ko sese pezongi na tozongi ndako kozonga tozongi ndako na mabutu sasa na vapa yesu makasi bandi ko beta bato ko saba des autres moboye loba biloba kupanza biloko comme bien ça na pas au niveau vraiment babingi batakisha ça été mwana bimazonga atini pe bato niveau ko ni nazalaki ba utikisha ça ba ko zongai baye na ngai takisha ça bandi ko tambola na ngana l'église mandi ko tamba na église ebele on a reçu ba comme na ngote pour malade ça fait peut-être
bane belé vraiment nazalaki nango ndiko tambola nga kina ngani gizo basambeli nga c'est arrivé nazuma kimia kwa sasa ezongi après 1 mois 2 mois ezongi lisusu kaka bongo baye na ngano pita mo bezala awa na batata maboma na telema baye na ngana telemana bazui machine mo batia batamutu batianga na kata mutu batelinga partout na mutu bima machine ba malade ezate na mutu tozongi na ndako après 1 mois malade ezongi lisusu très fort soki malade ekanginga nambiye barate kosuwa na bilamba kolongola bilamba koloba biloba dosi malade ekanginga naliaka te kokamaka na kati ya ndako bakomi ntina niva osukola ngai bazotama na l'église c'est arrivé ezuma kimia ezongi susu ezuma kimia ezongi kabongo eza na moi sa grand frère na ngai la riche abando sema na l'église à pasteur Timothée se trouve à Massina na quartier 3. Je salue mon pasteur, j'aime beaucoup, pasteur Timothée. Azali na mwana mo babotaki ya mwasi abande kotambola te. Comme on est charmant. Batambola pe belé bazwa kimia te. Ba yo ken l'église anda et pas pasteur Timothée. Ba comme na niveau ba sombele vélo, somla mwana na vélo abanda kotambola na vélo. Ba ken kuna l'église wana basambeli pona ye. Ba principe ba pese bango balandela pe malamu. Et bakokisi pe bakisi bango pe mwana pazwa kimia tambolaki. Et les gars viennent me belé venant ça fait longtemps. Tout temps ma va prendre nga comme ntina niveau ko lemba vraiment été to lembi. Ba perdre mingi côté ka ba biloko cher, ko perdre ba biloko kimiezo ya kakati. Ndeko moi ça ndeko nanga ya nangana e ko beta bango lisolo. Nazala une église mo boye nazala na mwana mo banda otambola te. Na kenda na ye basambela pona ya tambola yeyo charmant. To me kana ko kende na ye l'église wana. Nzambo na yebi o asala kuna osala. Bakena nga pe le premier jour to comme une église à pasteur Timothée. Hier frère moi bo oya yambaki nga comme un frère David. Pasteur Zalarate mayambi nga asambeli pona nga. Isinga mai mo basenga service o asalaki. Bio bozonga fo bozonga abo ya kutana pasteur. Amita bazoki na ba église ana bakene na église bakene na nga église ana pasteur Timothée na miyiba kitelu côté so ba mimaki nga sindeni. Nazongi na ndaku et puis ya frère na salaki ta wana zongi na ndaku na zuma kimama kwa sasa bina ke mote zongi na vani bina boye na zongi vraiment moto ça va faut zongi sur l'église ana ko na tonga to lali poto ke église ana ezongi lisusu abito kindikaka na tonga na toke bazina ba prière chaque jeudi bazala na prière mo boye tokipe na prière après prière tout na pasteur koti na bureau na ye ya minga na ba mama to koti abandi ba expliquer bango azuto na kana sa maladie kaka na yeba te na zo répondre ye ba tout ça là pesi so ba programme ya prière ni ga pesi la ebiso pesi so ba programme église to bandi ko landela ba prière après 2 jours na zongi ko sa saisongi normal kandi ba botanga ko sa saisongi ke mutu no saisongi après a recommandé nga il faut to kinaye to matene ngomba kina osamba sina mangengenge il faut to matakuna ça va problème za te papa matene ngomba asambela pona nga to kita a recommandé so ba parents nga ba sala offrande mo boy oezalaki si combien wasiaka ba pesa pe to matene sungomba so na ngomba kuna ndi akenda ko déclarer pona nga ko sala ba prière makasi bizoki ya délivrance na nga asambeli pona ya déclarer pona nga nde tukitana nga na ngomba to tozongaki nde nazwa kimia et banda mukolo wana nazwa kimia vraiment et pendant que maman Tiffany okenda ko filmer nga ko sana nga émission na to nazali na malade wana ezalaki ngai te ezalaki nani ezalaki babi ezalaki frère Gabriel te mais ezalaki bespi o beno tungisanga do malade o ezalaki katenga bi bando sola na bino ko sa émission na bino do ezala ngati ina minute o wana ezayo te na minute mbongo ko mona ngai me na kati na nga na molimo ezanga ite osaki sur rechite ya mbala wana ndengeni mbala wana asa rechite
Quand tout ça émission on a bika kimba moko et jusqu'à présent ça n'a bien. So ndenge to ndako swana ba démon yobi ba démon ba nde bazaki nde na sala ba émission. Oui ba démon zalenga te po na moto na nga boiti. Mais kolanda yo na émission ano lo baki na ngai c'est que ba démon ba kusenga. C'est ba kosaki yo. Po zalenga te moto na ndo sula. Cholingo pesa nga ba biz. Te zalenga ite. Et eloko wana na kosala ngote. Ezala maladie. Olobaki na ke osala ki réussite parce que serment na permanence. Avec Abisio, viens, on va, je vais te faire des bisous, tout ça. Beaucoup il na serana na kata permanence. Des temps beaucoup on s'est retrouvé des beaux maisons. C'est ce que vous m'aviez dit à l'émission. Non, c'est que ezala inga ite ezala maladie. Ah, donc frère Gabi, obi kokobi matin à Nazaré. Bona. Donc au petit kenga ba démon na sala ma émission yo ke. Mais ezala inga ite ezala ba démon ezala maladie. Qu'est-ce qui prouve que yo na mando sala na kiko sala ngote mais na sala ngodo ezala inga ite. So qu'est-ce qui prouve que oya to problème sous lobby sur na telo wanga no biza kingate ezala ki ba ange nanga. Non ekozonga lisute. Na minute ezanga. Frère Gabila wocha kiti bona mo niti eza su yote. Te ngai. Oza bien. Oui, naza bien. Oza bien. Oui, naza bien. Ezangai. Dans ma caméra sur olobaki d'émission c'est faux et archifaux. Oui, eza faux. Ezangai te, ezala ngai te. Mais ndengo betaki kako ke noso kana mai ndengo po betaki wana. Do ma mitse mo wana na batama boye bande ko se bande ko zonga batama boye bande ko kukima. Neti be conseil c'est zonga mo ekima. Te zokima te. Do zonga na mobimba na zana nga bien. Si frère Gabi o dérangeanga mkolana makasi changa ma les loko ezaki yote. C'est na limbisi na bato na skolo kwa na zio moko. Na ozongi sur la question oyo tunenga mais juste après élément. Problème te. Merci. Ondoko na mona yo. Na chayo na mwamba. La minute on a 4 bena katika saka fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça la boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo pour na partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona kimona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nakosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources. Comme on a dit bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux.
Merci de retour sur ce plateau. Abonnez-vous sur Nazaraya News. Awande, vous s'abonnez massivement. Frère Gabi. Oui. Ça va? Ça va bien. Otuna kinga certifani. Obala. Nana tune frère Gabi, osozui chéri. Tina minute na oti. Oza mwasi monter na église bozo vivre na. Nanote. Ata moi ya pembe na permanence. Ti nanote vraiment. Nanu na zuite. Pe ba passer les anote. Ba penser zanante. Oui, na sena nzambe. O place aloko tinga. Ata na bayi na ngati na ko na okufana pe bongo. Ah, frère Gabi baby c'est monsieur. Frère Gabi baby c'est monsieur. Yo mtola pa pandre ya demi Dakar. Non, demi Dakar. Alain Kiakala. Non. Ba demi Dakar. Nde ba chéri na permanence ba linga boit. Non. Bon la deux na non chérie, on est distraction. Distraction. Frère Gabi. Oui. Oka taposa pesa moto visiter. Bible ba saluer vous parents c'est baiser. Mais pour ça ko zala mais tango na zona volonté ça la ngote. Ezala pe ba poste to yoka ezala volonté moto. So za poste sala ngo ko sala ngo mais so za moment mo ko zo constater ma mona yo ko camoufler un peu bombe un peu sala ngote. Ils ont camouflé ka. Oui na bon mana ngo. O so que c'est explosé. Pardon? So que c'est explosé. Et pour na c'est explosé. O bon de nzambe. Oui. O sunga ngapi. Frère Gabi, est-ce que vous continuez à me la kiss pour nous tout? Na banda mukolo wana na zwa kimia na mela kisi monte pe na bikomba kisi. Et banda zwa kimia ata fièvre ata mutu passe na ko ngote. Sois à l'aise. Na ina salo test, le besoin en église. Le na en église. Baten. Baten kisi le kiti dans les dés dans lungwana ndako matanga. Parce que ça une de bête episode ça normal. Kiti dans les dés. Lungwana ndako matanga, ils ont ezali kaka histoire de David bien malamu tangu David mwana akufaka ba sala matanga basala na matanga mwasi na ye abanda kolela mingi et selo David eza mwana na ye bando linga mingi makasi vraiment mais David oliaki na matanga akena na matanga te balobi Bible lobi akendaki kosukola après kosukola na ye azongi na trona na ndako na ye asengi biloko kolia tanga asengi biloko kolia après akena matanga mwasi na zala bando la mingi azwi mwasi na lingwe na matanga ayene na ndako ngolo bani de elelo bake toko limite nzambe te nzambe aza limite na mambo mwa boete po David tamo na akufi azana nzambe o abotisaka azana nzambe o akopesa mwana mususu magetu mwana na kufi akiko kotina dule wana te kokanga mutema asela nzambe su te ko toba raisonner belé akiko sala ngote pa bika nzambe za limité te yangwana aseteresa ina matanga mwana na ete yango akendelo mamasi na matanga alela ipenda pena te bika nzambe za limité te akopesa pe mwana mususu. Bozo sambela bino nyonso famille na kat na église ou bien kayo moko. Et tout ça ba famille obimate mais pipa un peu à famille pe bazali. Maman yanga sambela kuna, grand sœur nanga pe azakuna, tati nanga pe azakuna na bana mususu bazakuna. Osela nzambe ni na kat église. Naza être cessé. Rebo bondela. Na bondela. Oza kat intercession. Frère Gabi, ça va? Ça va bien. Ba étude ozo kana to ozongela. Te balobi betide nanute na zona kimia na bandi na betide te. Moko la délivrance na yo molimo ebeta ki obwe ba détecter ki yango te zaki nini ezaki nani. Me balobi ka ezalaki bato eza moto mobo ya village wana o abande olinga tati na biso tende alingaka memisa ngambo ya mwana bato. Balobaka tanti na misko aloba ndenge ni ntango bika ya to ayate aya na ye akomisa nzambe do aremesia nzambe makasi pe do asepela makasi pwani azonga na alisute. Pardon? Pwani azwa ki ota zongino. Ba pana baboyaka azonga na ngali susu. Frère Gabi pwani obombi kombo village wana.
village on bien na bosani penda na bosani en vraiment ezali na côté ni ezali na côté ya Kasai je crois ya Kasai sorry ata. OK, merci vraiment. C'est frère Gabi bazon que c'est imaginer mukia ezali frère Gabi otosala kana émission bomona ke bande ko embêter nga sotelinga na nzoto akanga ngai ali tunanga ba question na éviter donc mkolana osala ka succès na lopango tosala une émission mais lelo frère Gabi azoko quand même pas otalanga na miso acha miso c'est merci tous les éléments moko ka frère Gabi avec ka la balancer sur éléments moko pour te clôturer na frère Gabi. À vous. Nous sommes passés sur toujours à l'église, mais ayant un peu de distraction, parce que la Bible dit le corps est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est ça. Amen, amen, oui. frère Gabriel. Alors, j'étais fait une erreur grave. Alors, il y a le prophète qui m'a fait porter fumant. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Comment ça, nous c'est de savoir que ça va tomber que je suis garçon, je suis une fille. Quand on va se mettre comme ça, il y a des sentiments, c'est pas sentiments. Ok? Alors c'était comme ça. Il y a une fille qui était venue à l'église. Il était malade. Elle était venue à l'église parce que j'étais permanent et j'ai prié pour les gens. Papa m'a accordé, il m'a donné l'opportunité, il a prié pour moi pour que je commence à prier pour les gens. Et cette fille-là, elle était malade, il était venu à la permanence. Oh, frère Gabriel, priez pour moi, je suis malade. Quelle est malade, mon soeur? Il y a les ventres qui me font mal, et je t'ai prié. Et quand j'étais en prière, cette femme-là, ça commence à me toucher sur le corps. Je t'ai prié, elle m'a touché sur le corps, je prie, elle m'a touché sur le corps. Et je me vu les yeux, je me dis, comment moi j'ai pris pour toi et tu me touches comme ça sur le corps? Il a dit, maintenant, aujourd'hui, j'étais vraiment heureuse et impentable de te voir pour que nous passions un rapport sexuel. Jésus est Seigneur. La maison House of Pop et les Nazaréens TV présentent la princesse de l'éternel, la sœur Tiffany Mokoa, en concert live. Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'éternel. Je vous invite déjà, c'est samedi 24 août à Wana Village Temba. Avec comme invité le frère Paul Bakenda, Maman Godé Bondembe. Nous serons au village Temba avec notre sœur Tiffany. Cette célébration est un concert humanitaire avec l'idée de soutenir les orphelins. Participation $5. Justement pour redonner ce sourire à cet enfant qui pleure quelque part, c'est $5 seulement. Mais vous êtes pas obligé de vous limiter là, vous pouvez emmener plus que ce que vous possédez. Avec comme thème célébration autour du trône. Kembo, alléluia. Hosanna, na Yahweh lele. Ding, 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 ding. Lieu de vente des billets. Église Cité Bethel Centrale, Limité, Première rue, Village Ntemba, référence rond-point, Forescom, Silhouette Télévision et les bureaux de Nazaréens situés sur l'avenue Kassavoubou. Numéro de contact plus 243 89 68 38 025. Merci, que Dieu vous bénisse. Oui, ce qui m'a na mota sikoli okozala vraiment libre. Et vous avez que mupanjo au salaboy, mupanjo au sabo. Donc ce moi na mota sikoli okozala boy. Ya so te frère Gabi. Eza bongo vraiment Nzambe azanzambe ya grâce, asalinga grâce. Pena niveau o bato abetela pe masolonde niveau na komela ki. Logaki subote avanda tana bote solana. Nazali motuma boy. Ya kopusa tana miso abatute mais Nzambe wana asalinga ngolu, asalinga grâce. Po na eba ke atana mandika obela. Lokwa na côté na ndako mwa ya mabete na sima eloko mutute. Je le savais que Nzambe oya bibo fele akobikisanga pe ako lungolanga isika o batamukili batiaki. Papa na kufa, maman. Papa. Papa. Merci. Tango kantsaka mamne Nzambe asaleli olobagani. Nakumisaka Nzambe pe na utia otika na makoloneti na okufa. Na osale kaka. Olanda sentiment mokilite. C'est possible. Merci. Sokoza na posa frère Gabi pe osolo nae
tu nous appelles, tu peux passer numéro où ils ont habilité, ya kosolana frère Gabi. Frère Gabi le basuka ni no koyebisa bandeko. Le basu ezaka ke Sœur Tiffany nzambe toko limiter nzambe te, nzambe ba limiter nzambe te. Ezala place mususu biso bato toko suka nzambe asuka te. Pona oyebisa mutu moko azolanda biso mitu mona nzambe to moto azana problème to azana likambo mo boye ezozo solution te. Continue ka koluka nzambe oya kelaki likolo na se o ngape na lukaki na minute ope na zalaki liboma na zalaki mutu ya koloba na miso batu te kote mona batu normal te na minute yo na kumi kokota ba place mo na kanya kokota te na vina nga yango na yebisi mutu ma esiko zolanda nga ozomo na zolo na minute yo na zalaki vraiment liboma la mani ko yebelo ko mo te nzambe ko la zalaki nzambe pa nzambe otika na nzambe aloko tinga na kata fula sukolinga apesinga kimia libela kimia mobo ya condition te eloko mote na sali ya grave wa pesa na kimia mais à travers mawana pe ngolu na ye apesinga vraiment kimia. Merci, c'était le frère Gabi, nous sommes arrivés à la fin. C'est mon ami hein, c'est vraiment mon ami. Frère Gabi atungisenga mingi. Makamobul ba iso azalaka te le ba frère José Ndita. Hein, olo belanga ke azanzambe te, je m'en fous. Vraiment na mona ye na kiliboma na ye, puis na moni ye na kubomoto na ye. Nzamba pambola bino le 24 août na village Temba. Kozanga te ba betoli solo te. Yaka tokumisa nzambe longo. Merci na équipe ya les Nazaréens Mobimba. Merci vraiment nzambe pambola bino pa mona bino. Ceux qui kolo iso azongi te tukutana mikolo ya. Ciao. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble. Parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont un souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous accepterez biso na banda kuna bino ka lolenge tozali vraiment to senga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa nde oboye baki liboso ezu un petit problème technique donc moi et toko tsa ba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi dans Bolingom Salo Tosalanango, Tosale Libino, les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News, il y a Bino, les Nazaréens News. Les Zaka les Nazaréens, donc Ndakwa les Nazaréens, famille les Nazaréens toujours. Mais News, au fait que les Nazaréens News, n'est pas combien on a, au cliquer na place ba commis s'abonner. Au s'abonner massivement donc il faut s'abonner ou puis moninga s'abonner ou puis de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît Bible ngakolo Bible ngala sœur Tiffany Bible ngala princesse de l'Éternel bo sala on pona bolinga nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique, voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission Otali Oyo attaque au Tali donc toujours sous kaka ba minute choba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage Hollande table sainte Hollande mission ka ucho Hollande oyo attaque oyo Hollande ya muke oyo donc cliquez lien oyo za na sewana après titrage kazo landara wana donc sur mon titrage na sewana au mona lien alors cliquez lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque au mona titrage zawana parce qu'on a c'est à titrage wana au mona lien final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour Bokozala beaucoup s'abonner et belé ciao. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le Nazarien
Bino Zamba